Ronel Kossi en plein tournage avec la production Bellevue Télévision. Asali live nae. Asali live nae na en plein live. Si Malango a yamba ba insulte comme pas possible pour à tangeka combat Bellevue, pour à kumisi Bellevue, pour à lobi que Bellevue aza maman nae. Tola mukate to mona mission zo fota Bellevue comme maman je t'aime a comme ka sila. A comme ka maman na sila comme Bellevue te. Il y a grâce nous ont le créé problème ka boué. Grâce à comment je t'aime maman. Na lela yo fort. Mère na mona ka motema malamu ya défunte maman na ngangi na epa na yo. Nzamba bombi langa yo. Kaka makambo grâce nous ont akoma et indi sa réseaux sociaux. Ronel Kossi anga na sali na live. Sali na live na bazaki kutu na tournage. Bomoni ndenga lati zaki tournage film yango kozala kalate ko yinda kande to liaka bloka kitoko epa mama. Be mission wana auto sara ya kumisa ba comédien. Ya ko finga ba comédien mususu. Pona ko finga Bellevue pona sila. Be mission wana eta la masusti. Parce que batu ba moni ki finalement bo mema batu wapi. Sika oto komi eza likambo ya pasi oyo ngai na vivwaki. Likambo ya pasi na boyaki koleksango boye, je me suis dit non. Il y a eu une fille aza vraiment handicap. Mais avec son handicap, elle s'est permis au lieu avant nanandako, au lieu kende ko senga, mais elle s'est permis ya kobima na balabala pour que Asa ne fasse qu'un petit commerce. Na bota handicapé te. Mais na ko handicapé na âge de 6 ans. Na kwete na sala accidenté. Na la muka na auto ka mai pende mo no sato ka mai. Kozonga na bo na santi ke to na atambola. Ne la so ki yotu mambango, likolo ya gauche. O santi ana kutia mke awa. Likolo esa nga paso ne ki mambango, likolo esa nga paso na ko tu mambango te. Nena cadet. Na abiti no sana mtaza possibilité ka sa na mtema be azate. Ndena de bwana ofuta pena nanda kana pardon mjao. Ofuta nanda kuna papier mouchoir. Na pardon mjao studio. Ofuta studio na pardon mjao. Donc combien notre pardon mouchoir on a combien? Pardon mouchoir na somba on le n'a pas de bruit. Et comme le cas 10 000 francs, il y a 10 500 plutôt. 10 500. Oui. Parce que 10 500 la valeur tout ça quoi il va $5 à peu près. Oui. Mtu anazana ngote naza kwea. Na yake papa mo nazana nina na rea nini ya ipen ampanjo papa. Na Victoire? Kana na sponsor. Tena za pana yesu na teki, sana teki ni yesu kapitani na yeye, ngana jiba benefice dikolo. Ndeko boza komona Cynthia azali invalide atekaka ba papier mouchoir na ye pe ba image boza komona toute occasion ya komona ye nzamba mettre à cœur ya ko sa l'émission na ye tout ba moi historique na ye message na na pesa na mtoze kele o za toucher ko sepela sunga ngai asunga ngai parce que nazo souffrir vraiment na umeli vraiment na kopo na umeli na kopo na nzoto na ngase ba ko tambola bo bomoni état na ye alobi nyonso o na koko répéter ngo lisusu te parce que ça fait trop mal. Voilà très chers internautes, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, parce que nous aussi de notre côté, toute la grande équipe de cette chaîne YouTube chez Malonzi Mika Studio, on se porte très bien. Mbote na bilo bisika nyonso o ezwani bino. Et c'est mon angeza parce que tant na yaka liboso ya itandoité la télé c'est pour que tout solanga na bino parce que une meilleure façon au ngai votre tonton Minga Malonzi na kuta na bino ezaka na télévision simplement avec un clic nazo kota na banda na bino sans audience. Je le répète encore, avec un simple clic Minga Malonzi azo kota na banda na bino. Donc cela veut dire avec votre téléphone ou bien votre poste récepteur et le nyonso ozanango ezo permettre que otala biso, il faut que ka ko s'abonner directement
nga déjà na yo ensemble. Je te salue grâce Malunzi grande sœur propre non non Malunzi na bosani yote. Canon Fernando du côté Paris, Enosia Malunzi, moi na biso, Enis Mpemba, Yannick Ngombo, Kamel Mbunga Bino Nyonso, la grande famille na bosani yote, Igor du côté de Londres, Igor Kiara. Motema malamu oyo ezalaka nango continue toujours qu'on vivre nango parce que c'est ça qu'on appelle l'amour d'une famille. Igor Kiala l'a répété une fois de plus. Merci beaucoup na oyo nyonso sala kati ya libota na yo yango ande balobaka eza bolingo. Nous allons parler un peu de ces films oyo uti aussi là sur Bellevue Télévision. Attente dirigée. Je vous avais dit quoi? Nazongi mo moke sima pour na koyebisa bino. Nazo sala analyse mais sauf que tellement temps eza penza moke par rapport nanga yango ezo sala ki peut-être bon mon moi absence. Il y a moi ba vide mingi ya mon tonton Mika na bino. Mais sauf que bokende dans notre deuxième chaîne Urgence Télévision et si kani bokuta to tiela bino programme oza vaste bo mona ba démolition, bo mona ba procès, bo mona voir même musique ezala kuna ba analyse à musique avec votre tonton toujours. Je travaille pour vous. Donc Maman Aminata Tulomba, merci beaucoup parce que vous partout. Chimène ne peut pas combo na ya malamu na mona ba commentaire na tous les deux chaînes. Sauf que na Urgence Télévision ou na chez Malunzi Miga Studio et Sika Auto zali awa nazo mona yo mais nazo ebate na ko dédicacer ndeni parce que musicien lelo afuta la moto simplement au mona na dédicace kaka. Afuta la moto au monde na dédicace et ça peut le la biso ndenge yo landa la biso pourquoi pas to zongi c'est la yope to zongi c'est la yope moi to me ko diminuer moi volume parce que tant que fungwa na moi volume makasi voilà. Pourquoi ne pas bisoper de notre côté Urgence Télévision to me rotanga kombo na chaîne parce que aux alarana biso wana tout le temps ça nous fait aussi du bien Olandi biso na Urgence Télévision aux Olanda biso lisusu ana chez Malunzi Miga Studio. Voilà la maman chérie à moi si maman bino nyonso ba bolanda biso. J'espère que na pesa bino de voir il y a une fois film sili na kozaka na besoin ya kotuna bino qu'est-ce que vous avez retenu na film oyo yotali to uti kotala attente dirigée j'espère tokota na connexion na biso tokota na connexion tokota na chaîne ya Bellevue Kandi tokota na chaîne ya Bellevue Kandi recherche tu na recherche Bellevue déjà ça la parce que si tu s'abonnes to kiti Bellevue Kandi yango yo to me kosala pe moi ndambo ya sommation bo comprendre votre tonton to kiti 17 entente dirigée making of voilà tout ça déjà to diminuer volume parce que on n'a pas vraiment besoin de ces volumes to meki ko zonga to monde a 17 épisodes na film oh 17 épisodes voilà Bellevue Kandi après si biso na attente dirigée tozana c'est ça présentation des acteurs des vidéos déjà na teaser et ça la biso déjà des vidéos plus 17 épisodes et ça le biso 19 vidéos et puis making of et ça biso 19 vidéos au total. Teaser, présentation des acteurs, 17 épisodes, plus making of. Ça fait 19 vidéos na chaîne na chaîne YouTube, na film ou attente dirigée. To bandi awana teaser et puis ça biso déjà 47K, 37K et puis présentation des acteurs et puis ça qui 26K. Toyo sikoyo na premier épisode, le tout premier épisode 165
cas, 65 000 vues. Vous évitez, moi moqué. Pourquoi le but de moi moqué? Sur total, la Belle Vie Télévision, beaucoup de Belle Vie Télévision en Angers déjà 400 et quelques. Parce que natalité, 401 ou 402 000 abonnés. Vous avez 400 000, tout ça 400 000 abonnés. Mais film Nabiso, premier épisode est suivi dans 165. Aussi longtemps, tout un film, film aussi là, c'était Mon Église. Mon Église, le tout dernier épisode, le tout dernier épisode est suivi dans 185. Le tout dernier épisode. Mais bon, le premier épisode, il y a film à Sika. Et ce qui est dans 165. Donc, baisse moro et kotia makasi. S'il vous plaît, famille Libota. Même les abakouk n'aiment pas botalaka. Boya botalaka ba film. Pour permettre que à la maman Belle Vie de façon que à continuer à communiquer ba film et belé parce que pas Belle Vie vie des alarati chaque jour boliaka. Voire même les lots de tous abol. Bon mon que présentation des acteurs ainsi que teaser et kokota déjà film à Sika parce que attente dirigée ici. Mais la devoir en anglais comme là on a ba commentaire soit benganga na ça bino chaque fois que numéro nanga ils a affiché wana ils a la moto ta simbela nga téléphone. Moi même je suis le tuteur de mon téléphone, le tuteur de mon numéro. Donc benganga yo moko pour me dire que tonton migre talanga la retenir boye. Toyena premier épisode 165, deuxième épisode 135, troisième 113, quatrième 103, cinquième 103 encore, sixième 98K, septième 103, huitième 98, neuvième 98, dixième 97, onzième 90, douzième 95, et puis 14e 91, 15e 93, 16e 87, 17e 88, et puis making of. Donc, total inde dans le lobby, mais sauf que Tokiti moi moqué. Tozongela, mon esprit autoyaki na mon église. Voilà. Deuxième sujet na biso, sujet coup de thème, deuxième eloko toye kolobela eza na koloba boy. Il y a des comédiens oyo lelo aza comédien et puis a commis célèbre mais a miébité. Pourquoi alobi bongo? Tozoloba chaque fois théâtre baby. Théâtre baby ko banana na bino mo ba comédien. Boza na bolingo te. Comment mutu mwa ko leka émission ezala ba préparer ngo voir même comment lelo mika manuzu na yo yamba yo question comment kutuna to lobela nini batu msuba oma okima na ba polémique pour dire que to yo lobela nini to la ba polémique otanga ba komba ba so lingo yamba nga tuka boy. Comment un comédien qui peut passer à la télé aujourd'hui déjà que question na ba opposer ils ont la tinati mais ou acceptant c'est que na planning na bino l'émission vous avez déjà préparé tout ce que vous allez parler. Et puis ça la question monsieur ezanga na retourner ba tuna kaka oyo ya voir même sur émission si ezala nini na beti bo dire oyo ko ya eya mais sans le savoir bino monde bobo ba musa na bino. Et puis nous aussi de notre côté ba chroniqueurs chroniqueuses chronifoati nous sommes dans l'obligation ya bongisa musala sauf que tout ali bien la logique bon on appelle des missions on peut le état la on peut suspendre des actes bo sauter. Ce qui total bien bon mais ramena kotala bino mo bon na des missions de banda tala maliboso et tala masu bon ote ba tout tellement batali biso trop to fingi mingi ngamo pe na mitie na kati malgré biso to finga ate to fingi mingi to critiquer mingi eloko malonga ezate
Toi, y a quand même dans moi critique. Ah, film, il y a belle vie. M'ballonnet, Thibaut. Tu vois, qui était pas dans un peu critique. Film, il y a aussi là, mon église. Dernier épisode, je suis dans 188 000 cas. Maintenant, attente dirigée, premier épisode. Et bandit, 160. Bon, moi, qui te quitte. Et ça, déjà, critique, moi, dans la salle, non, bon, quitte, c'est ça, c'est comme ça. Dans mon temps, souci, la salle film, même, oh, est pathétique. Quand même, il faut avoir critique, on peut permettre l'autre fois, tant ça, film, et ça, là, film, waouh, pourquoi? Parce que, tinde, bazar, les bossos, la télévision, les bossos, le théâtre, comme un film, et ça, là, pour na, côté, ya, bateau, bazota la biso, même, ngane, nazo sala émission, quelque part, nazo te ya binope. Que bosala musala malamu, et ça, na banda ko critiquer, parce que ngana, famille, libota. La linga maman Belleville Moussa na yango na yaka ko accompagner yango mais so na moni critique mo pepe maman Belleville rien n'empêche na critiquer so pe na moni critique mo botam selo mo bo mutu mo asalelo mo ya ma BP na bi honte Belleville sala yango boyete il faut to ya ko accompagner artiste le que to ya na ba polémique c'est pour cela na lobby lelo tous les fanatiques oyo balandaka biso ba abonné na biso ils ont vite compris que malamu ku total théâtre que to ya kolandaka ba polémique na bino inutile moto mo ba vandi boy ayemba ma bani ko critiquer ba tout tel que to kana mo voice mo boy ah eza émission ya moninga mususu mais na lingi na zui yango na tsa yango na émission nanga pona ko faire voir bino ka ki non banalise mususu ba makambo mususu za makambo ya kolandaka ti vous comprenez. Donc, nazo vraiment micro, bon excusez-moi, moi bouquet na bimi bouquet quand on a plateau pour quelques secondes. Comme Rolanda là nous, moi extrait et moi ndambu ya émission oyo, pour comprendre le oni na lobela. Tola. On n'est pas na bino, boya bofinga, po muninga komela mama na mutu na mutazana mutu na lingaka. Tola mukate to mona michoise wa fota Belvia koma mama je t'aime a koma te koma ka sila a koma ka mama na esila koma Belvite ya grâce nous le créer problème ka boué grâce à koma je t'aime mamour na lela yo fort mère na mona ka motema malamu ya défunte mama na ngangi na epa na yo nzamba bombe langa yo kaka makambo grâce nous lo akoma et indi sa réseaux sociaux. Kaka makambo grâce à Koma et petit sa réseaux sociaux. Réseaux sociaux inda. Siko bolinga nini ndeti grâce à ça mona belle vie aleka akoma ke na linga kayo mama sila bo eko simba te. Elingolo bateka boya rasila alinga rape sila la motema na ye. Mais muto ya monaka azana ba comportement mama na ye et sa belle vie ndeti grâce à comment bon réseaux sociaux peli Ronel Kosianga na sali na live sali na live na bazaki ko na tournage bomoni ndenga lati zaki tournage film yango ko za la kalate ko yinda kande to liaka bloka kitoko e pas maman. Voilà. J'espère que vous l'avez une partie de cette émission na utilisé car audio parce que na boy ko tsape na image moi ba sanction to zwaka ezara parmi pe ba illustration ya ba image ya batou. Mais il y a un problème oyo ils ont les camarades sa communauté na biso. Je vais dire quoi? Na lobaki moi maloba moi muki na hotel ko loba waki. Lelo abonné nyonso batala biso bato batala biso. Ils ont vite compris que tout ça ko distraire bango. Yango lelo si vous allez remarquer que les missions wana auto sara ya kumisa ba comédien ya ko finga ba comédien mususu ona ko finga sila ona belvi ko finga belvi ona sila de mission na eta la masusti parce que batu ba moniki finalement bo mema batu wapi bozo mema batu wapi toluka moyen mo boya sala musala na ndenge ya malamu ndenga na osala boy na mitie chapeau na mutu te bino nde bat botala bokoloba ke non mais comme nous sala musala autrement c'est pour cela dans l'émission nga na tanga ba komba ba kinyos
ce que moto mo bazo sa mabe dans sa facilité ya kotanga ye pona meka ko recadrer soit na l'accès que te ndengo zo sala oyo yango te tozomona bandeko ebele tielo idéologie ba banana ngo kala wana ya kotake bato so ba kaka na ngi ba yemba la moko. Or ce n'est pas ça. Le problème aux amis, Ronel Kossi en plein tournage avec la production Bellevue Télévision a sali live nae na kata live nae bon mona ke Ronel Kossi azokumisa musala na bomba osala parce que azaki au travail na instant wana na équipe Bellevue Télévision. Ronel Kossi ni koloba teke a travaillé à Kakana Bellevue Télévision as artiste indépendant travaillé partout mais la minute sur le cola azo travaillé na Bellevue azokumisa musala na bango pe azokumisa musala ya Bellevue. Mais il se fait que après live wana de ba posta kiango et créer problème. C'est de même avec Gas Luzolo. Ce sont des artistes indépendants. Surtout Gas Luzolo, bon la Gas Luzolo a joué à couteau mingi. Et pas ya sila. Et pas ya sila. Vincent Abenga a été mon tel ba film il dit a Gas a épaté ma casse. Na SB et puis na les abakouk de SB. Mais une fois à Postara lobby que Bellevue quand dit mamour le moins ba bongo ça crée des problèmes ba bosani que aza artiste indépendant aza na droit ya kokumisa esika na ye et surtout que aza na préférence na ye aza vraiment la préférence na ye a préférer na ye donc de to baka ngala za gaulois cela veut dire bato wana balinga fere ba warrior bato wana balinga fali et ça peut ndenge Gas Luzolo, quel que soit à jouer ici, quand il y a à jouer, mais préférence naïe. Et Zali, Bellevue. Le même avec Ronel Kossi. Sont totalement bien Ronel Kossi, sans messieurs qui ne parlent pas. Même si totalement bien à jouer là. Au moins, il y a déjà déjà façon d'être naïe. À Sali live naïe, en plein live, si malango aïe ko yamba ba insulte comme pas possible pour à Taneka combat Bellevue pour à Kumisi Bellevue pour à l'objet que Bellevue a sa maman là. Les combats pas si ils ont un tout le monde a ba Michumbe mais elles sont là avec leur maman qui est ici là à Kosala live nae à Kumisa et si quand on a ça là on sala a prestara mingi. Et ça problème comment tu as un problème une fois moto à l'équipe na télévision à commissi moto na ye ngai miga que je suis na ye na ngapela na TV na télémi bozo la ngai na bani na ngaka ko démarrer moto pour tangi comme moto mais finalement babona finalement to le saboni ya wana lobby na bino ba doit commenter oyo ko commenter OK n'est bien ozo ko encourager les injures les insultes. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal dans le comportement. Ronel Kossi a le droit ya kokumisa esika oyo ya sepela nango. Pourquoi ngala kumisa moto tamsusu ala kisinga nzela te. Moto tamsusu azana ma considération benga nga mingi par rapport à musala na ye. Ronel pe surtout talibi omona azo jouer mingi pa Bellevue par rapport à babisika mingi. Abenga maka mingi pa Bellevue. Yango ala taper Bellevue na nzoto. À considérer comme moto à côté de sous vers l'avant pour que à mon alaka et surtout que chaîne ya Bellevue et sa chaîne OEP maraté ce que du coup de fil OEP qui sont à prester malamu na film na sous Rolanda na kozala na film na sous Rolanda na kozala et surtout tout ça rapport na kanya kate mais quand même moto nyonso o alika na TV même ngane na zo le kaboli na sala bezo ke batu ba otalanga batu bazo benga dernièrement neti lobi na uté procès en plein procès mboule beti na bino na kotika ngo boyete na zui na koti na kata mai po nzele zala kiti na koti na kata mai na bandi ko filmer de quand le fungula ti na rompe Wileri en tout cas tout ça na kati bale mai ti na niveau a na zo filmer na ça fait ba reportage na batu wana bazo koleka so boké na urgence télévision beaucoup de images wana mais je vous dis batu ba benga comme pas possible pour me féliciter. Mais en tout cas, félicitations. En tout cas, quand tu as filmé, et surtout que c'était la nuit. Parce que moi, les bêtises, pendant 16h, 18h, moi, les côtes déjà, moi, c'est côté déjà,
tokomi vers toloba 19h 20h pe totambola na mai pe na mali parce que na mai okotambola boyeboye to okutana libulu dindi il faut tambola moi ozoboka mo ba mike de façon que so sentir moi libulu te awa te fona déplacer likolo ça mosusu bato babengi nga comme pas possible pour me féliciter na mosala kaka oyo nasali lobi. C'est pour cela dans le bamino boke na Urgence Télévision c'est ma deuxième chaîne oyo natiaka pe social ba congolais. C'est ça donc to tolika na TV bweling kolobaki tozana posa bato bakumisa biso mais tozana posa ya benjure te. Nazo répéter yango bino bato botalaka biso émission moto ya télé babani ko démarrer moto ko tie na commentaire te okene malamu po fingi moto pour ko critiquer moto na ndenga mabe critique ça normal mais critique ya ndenga mabe yo ye ko kumisa na moto tie pe commentaire na yo ça fait trop mal les amis il faut de réfléchir ça ka bato batala biso bazo bate merci beaucoup na ndenge bokiti audience ya ba émission ma finga l'émission ko tala les années d'émission na sala ta comparaison film na film moko boye ezaka te na ça fait comparaison pe kana film ya sila non ba Cardozo pe basala ba chaîne na lo ba film o ebeti ko leka ya Cardozo film o ebeti ko leka ya Nanio film o ebeti ko leka ya Kingandi c'est ça c'est comme ça botika ba artiste comédien bazala calme ba benga biso te pona to ya to kolobela ko banda kolobela bango ba benga biso te pona to ya ko banda kolobela bango biso nyonso avec nos propres volontés et puis to yebi que sona bani kolobela belle vie bato la famille bota ba ko ya ko tala ngai et puis na ko gagner tant ba tala ngai na ko gagner quelque chose na ye kolobela sila na ba abaku ba ko ya ko tala nga pour na gagner quelque chose parce que ne bota la biso boto gagner quelque chose na revenu à YouTube mais na royate pour na bando ya ko fingela sila bato na royate pour na bando fingela belle vie bato et surtout elobi ya gabi et pas ya belle vie soko fingi ou bien elobi makambo bo ezanga tina sache très bien que akobenga yo ye moko allo tonton Mika na lingi na ngati na lingi na ngaiti nga la tindi yo finga te mais soki oye ko accompagner tel que ne biso to salama quand même yemo tanga otala elle va se dire que non quand même Marcel Moussala madame son père au kabeza c'est ça donc moi moké na zena ngo ya loba pona bino yango wana je salue la grande sœur propre Grâce Malunzi ainsi que ndeko na ye moko avanda na Allemagne motema ya famille o azana motema ko kaba motema bolingo motema ko sunga famille non Gisèle Makaya Ndofula. Gisèle Makaya Ndofula. Pour la troisième fois, Gisèle Makaya Ndofula. Grande sœur propre ya Aga. Depuis Paris, na pesi bino bambote belé. Miga Malunzi. Na osenga bino lo mo. On a besoin de drone. On a besoin elo mo il drone. Caméra mo ba benga ngo drone. So bo selbe Miga Malunzi surprise ya drone. Et ça la bien. Grande sœur. Gisèle Makaya Ndofula, grande sœur propre ya Aga. Na monaki cadeau Aga ayaki nango. Merci beaucoup. Yango ya téléphone nango yango yaki. Na caméra mo ya bien. Na sepele nango makasi vraiment. Linga bloka boya après moi à pêcher. Caméra yango yo. Moi caméra moi moki en tout cas. Merci beaucoup grande sœur propre. Pour ça rendre grâce Malunza Salite, la maman de Enosia. La maman de Enosia Malunzi moi na biso moko petite sœur propre ya Nispemba yaya na granongi na mao chef de famille par force akuta bino mais a s'imposa Gisèle Makaya Ndofula grande sœur propre nazana posa drone Aga nazana posa drone Grâce Malunzi na posa drone Nono Malunzi na posa drone bino nyonso famille Malunzi nde na lobaka naza na posa drone soki mutu moko asombeli ngango ekosala bien mais soki mpe bosala yango cotisation oyo kuna tie 1 euro oyo atie 1 euro oyo kuna mpe atie 1 euro bopesi Aga atiango ata na agence mpo nayebi Aga mokolo ya Kinshasa te naza na posa ya drone cela veut dire eza caméra moko epumbwaka boye oyo déjà si nazwi téléphone yango aussi nazwi
mais naza na posa na yango. Voilà, to continuer. Merci beaucoup à vous. Yannick Ngombo, na bosani yote, petit frère propre. Yo vandara awa. Yannick Ngombo, yo vandara awa. Carmel Mbunga, Akenda Azonga. Merci beaucoup, Nanzambe. Igor Kiala, du côté de Londres. Naebisako mukolo bandeko bakomaka na lobaka. Igor Kiala, merci beaucoup. Na bolingo oza nango na kati ya famille parce que famille marchaka bongo. Igor Kiala na koloba mingi na TVT ou eza télévision ou eza likamo ya famille mais ebele boza na libanda mboka. Boza exemple Igor Kiala. Yo moyebi nde tosola ndenga kati na sepela ape ndengo za na voix na wana du ndeko na nga nayebi ndeko na nga esengo ya ngwana. Donc Igor Kiala, merci beaucoup. Nani Soussou. Papi Fernando du côté de Paris, Canon Fernando. Bon. Tozo le cas na étape moya moi motuya. Na vandi kimia eza parce que esika oyo tokomi eza likambo ya pasi oyo ngai na vivwaki. Likambo ngo ya pasi na boyaki kolekisa ngo boye, je me suis dit non. Nde tovandaka biso ba youtubeur bato tosala mosala ya télévision internet tozalaki na victoire. Il s'est fait qu'il y a eu une fille au bomoni na batak aza vraiment handicap, mais avec son handicap elle s'est permis au lieu avant nanandako au lieu kende ko senga, mais elle s'est permis ya kobima na balabala pour que asala ne fils qu'un petit commerce. Na musika to filma kiye na ebisi ndeko nanga mirankiamvu ponga za mimi na sima caméra mais la chaîne on a salé fort pour la bima libosa caméra na ebisi ndeko nanga mirankiamvu que je salue yaya tala ndeko wana mwasi ok ne mirankiamvu déjà mona kiye elle s'est dit il s'est dit plutôt ah ma ouais toko sandeni pour que to aider mona mwasi oh ngala bité tika na benga na kosi lokola nazo sombelo. Si vous voulez papier mouchoir yaka tangoye te proposer te biseke to kosa même mission oyo to prier pour une émission wana et tout sabatu mitema nzamba sunge mission wana et tout sabatu mitema et permettre que muto mutemi kobeta asunga yo nde to bengaki ndeko to vandisi wana to sene émission bokomona état ya ndeko aza nango mais nzamba za bolingo asali ke ndeko aboya te apesaki biso temps na ye to sene émission yo moto tuti sami na émission oyo nazotia sikoyo kobenganga te. Le numéro sera affiché. Numéro Isayandeko. Une fois au Tutisami, financièrement, même dans la prière, Sungandeko, de façon que Azwa gain de cause à partir de cette émission. Nakoti Kabino, Bolanda émission, Yomutu au Tutisami, Yomutu qui passe, Yomutu. Ozana posa kokaba mozangi sika kokaba yom to kabela ba ministère pour bayemba yo dans la place au logo tama pamboli non botalité mais la pesibino déjà moi gouana landa émission au tina suka na rozongela bino après émission parti on azotia maman Belvi Kandi j'espère que émission oyo yo pe otala ngo pona ebi ke yo salaka maman motema malamu. Na boaki mbele na partout. Voir même si là. Si on montre que tout dit sami maman. Ko benga ngati. Le numéro sera affiché là. O bengi yemoko. Mais ce qui on moniki. Cadeau au monde que nous salandeko.
on ça les dons que eza na caméra rien n'empêche juste dans les contacts na tout ça numéro na tout na makamnyonso to kozwa yango to ke na caméra to pesier au bino bosungai. On évolue avec les images to landa na émission. Moto na biso nyonso ba boto ko na biso na kati émission na biso pourquoi pas moi lelo tozali on a carte matonge nazali journaliste Mirankiamfu natalaki ndeko mwasi o nazali pembeni azali koteka biloko na etaza nango c'est pourquoi nabengi ye tosola moke yaya mbote la yo Mbote papa. kombo nani Tuna Cynthia. Cynthia. Oui. Ok. Cynthia Azali mariée, célibataire ou comment? Azali célibataire, maman mwana moko. Maman mwana moko. Oui. Ok. Mobali na yo ukabwana? Mbali nanga Cynthia nga me tokabwana na ye. Kwa cause de charge te. Basi na ba circonstance ndeni bokabwana na ye. Ilo ya kosala matonga Cynthia ngai. Azali na possibilité de charge na ngai te. Bapara na ende bato bazeki na charge ya kozwa charge ya layet ndenge ezalaka mwaza wana zemi basipote nga te na bota kitao na boti wana nazonga epa na biso ndenga moko na bokola mwana. Ah, ok. Moko bokola mwana yo. Sikoyo mobali yango ndenge aza boya bapara na pe basipotation mwana te. Bapara na basipotation mwana te. Yo moko ne mutu sipota mwana. Ah, ok. Siko yebisa biso mpe lelo oyo tosipota mwana yo moko. Est-ce que tango avant obota ozalika na état oza nango obe peut-être obeta somo historique na yo esalamaka ndenge nini elekaka ndenge nini mpo lelo otamwa na beki beta somo histoire na yo moke ata 2000 s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup pour le journaliste. Merci. Non, makasi. Merci. Bonne question. Mais histoire na ngai ne ko handicapé boye na bota handicapé te. Mais na ko handicapé na âge de 6 ans. Na kwete na sala accident te. Na la lamuka na otoka mai pende mwana se toka mai. Jum susu na kenaka otoka mai kabwe. Ndeza wakati ba mai za la misika. Na oto wa maika na aje 6 ans na hivi kwa madili teteme ba 5 litres kaka 5 litres moko 5 litres ya 5 litres na yeto wa mai boso na ye na sa ba tu pona ton 20 litres mai boso na kei na sale lo te mi bale na kei ozonga na abo na santi ke to na otambola ndeza so ki yotu mambangu likolo ya gauche o santi ana kuti ya mke awa likolo esanga paso neki mambangu likolo esanga paso na ko mambangu te tena na ndao na yesi mama lete ndia za bona otambola me na ko ki mambangu te leti hade nini ko meloki o ko ne bite na ko ite loko te o ko ite loko te ça va sote la mina chelo me moto comme ça sokola ko ka peto lamba pe to mama na poka na ngwana sokolinga na sokola ngame ya moto to lala to lamka makolo no simbale lendi. Esa passe ninte. Dona na kote mateke makona ngete mandete mbwe. Do elembi so bike lembi. Ndoto panda wa. To kote mabwendete mbwe te. Okay. Donc cela est la moka bwe makolelemba. So na panda wa. Ata kongulima pa na kongulima te. Plus bakite nga so mo eza na mama déplacer kito ya ba déplacer mto déplacer ngazate. So kosa masuba to self nini neze ngala ko sala bezeka wana po mto abesesa ambeza azate si loka ba possibilité zate to bundaki na bakine po na mwana kanluka na mwana kanluka papa asida wana loko esala kayo le wana buzefa na kana kanluka kana kanluka papa. Okay. Makolele mbika bondo kinana kine tina kine ando samba massage ezaki séance pendant na la so oui séance de n'importe quoi na mbongo docteur sengaka ekoka te ko basisa mbongo oui séance wana basengaka wana na lande ka loka 3 séance bandu ko simba njete ndata mola na beki bende wana ndata mana peki te na ndata mana na njete a parcelle wana na
papa nini handicap eza na âge ya 6 ans natangi da premier mpona mato sikoyo deuxième primaire ozoka papa natanga premier primaire na ngai nazalaka handicap te nazalaka valide nde mwana nyonso azalaka na vacance tomatela baklasse na 8e mois nde nakozwa handicap oyo na 2000 ans je me souviens na 2000 ans oui na 2000 ans wana yo za mwana nini obotam na nini nabotam na 95 non 89 pardon 89 oui donc sikoyo eza boza na 34 ans oui ok nde banda wana mpe kokola na nga baklasse na wana nde eza boye naza D6 malgré naocontinue mais nazovivre kaka na handicap naboti mwana wana na se handicap naboti mwana 2019 donc ndenge eza boye ntango handicap wana eyeli yo baparent babungi na ndenge nyonso esimbi te nde natikali kaka boye mbongo ezangaki obe koma mbongo ezangaki mpo naye kobele mpe na periode ezaki papa ya kopa epesi paralyse papa asala su te mama ye mwa abunabuna na ye esimba te mama mpe ta oluka mbongo eza te mpo asipote papa asipote nga mwana moto aluka su mbongo ya kozwila nga mpe ancharge ya bien mpo ke balandela nga traitement bien azalaki su te nga nde natikali mpe ka boye ntango okomi invalide na mombongo oyo ozoteka yango nde ozolesa mwana yo oui na mombongo naoteka yango elesaka ngai na mwana na ngai na mama na nga oui na mama na nga parceke naza mwana suka na mwana suka tobotami na nombre ya 5 me na cadette me na biso nyonso wana moto aza possibilité ka osala motema mabe aza te ozomona danti ya na nga liboso aza enseignante bao etikali wana donc na bandeko no nyonso wana eza na motu moko te oyo aosala mosala moko boye ya mbongo to nini aza te nde na deboya naofuta mpe na ndako na papier mouchoir ofuta na ndako na papier mouchoir studio naofuta studio na papier mouchoir donc combien papier mouchoir sombaka na combien papier mouchoir nasombaka loka na pas de boye comme le cas 10 000 francs, de 10 500 plutôt. 10 500. Oui. Du coup, 10 700 la valeur, tout ça, il y a à peu près $5 à peu près. Oui. $5 à peu près. Il y a combien de 4? Le compte à 30. 30. La seule chose, c'est de 15 000. Na uti kode papa pour moi dans la manœuvre, je na teki boy. Na PC capital, nga ba bénéfice bikolo na jui. Oh. Nasala oui, nasala. Donc osana to bakendo so ba bozana fonte okena pas mo. Nazala na fona ngai. Ndina mnicho nazala ngote nazala kweya. Na yake papa mo nazala nini na ya nini ya ipen ampanjo papa. Na victoire? Quand na tronçon na justement na ipen. Tout ça fait du stade. Oui. Tu connais to kende okoma na avant na ria victoire. Na pendant photo papa teka ba tena zakipana yesu na teki so na teki ni ye azu kapitani na ye nga na ziba benefice likolo boye bana ye ndenge nini nasombelaka ye mbalebele nasombelaka ye mbalebele me ndeka na ye aka so nazangi so na kwei mpo naza mutu taka papier nde eza mpe na benefice ya malonga te charge nyonso 15 000 moi 10 500 4500 à 30 papier mouchoir on essaie la musu na mokolo pe te tango musu esila pete nde mikolo mbula ebeta boye baoteka ngo eza te bandika na ndako oza oblige po osalaka papier mbongo nyonso ozwi ifo opesa papa wana donc soki oteki papier wana soki esi ozwi 4500 ope ofuta transport olongwaka okendaka ti kanluka transport ezalaka lia mosusu ozwaka de transport mbalebele nazwaka mingi moto moto okozwa babanda nini na victoire awa ti banda cibango na kini marché bakozanga 3000 francs banda kalu nini kini marché tina kaluka na moto su 1500 be 2000 ça dépend ya ndenge basengeli par jour ozwaka chance ya koteka combien de papier
des paquets de papier mouchoir. So nzambe asumi ngai ke journal na nzambe atia loboko etekama nga ata mosusu 3 ube mpe de na ndambo. Somo eza makasi somo ya makasi ke ata moya makasi edepandaka mpe na journée po jour mosusu nzambe apesi yo jour mosusu mpe apesi bato mosusu ndenge ezalaka kaka. So journée na nzambe asimbi nde oteki nyonso mpe esimbi te ndeti boye na temps oyo etikalokaa na depo ake na ndambo na yango boye esila te mpo nayebi ke naza oblige nakata po nazwa nakotela butu te mpo na mwasi en plus mpe nauta mpe mosika 18 heures nakataka deja. Mwana siko ata âge nini? Mwana aza 6 ans. Na 6 ans. Komone nani? Pomedi. Promets? Pomedi. Ah, Pomedi. La promesse de Dieu. Oui. Ah, ok. Ndenge oza boye osambelaka na église nini? Nasambelaka na CCAD. Pardon? CCAD, Armée de Délivrance. Eza nini? Église chrétienne. Ok. Papa na maman baza en fille? Papa akufa depuis l'an 2016. Kana maladie ne wana ya paralysé. Mama toka na mama. Boda mama. Lopango fandaka ezali lopango ya famille obete nazofutela. Nazofutela nga mwana ofutela na mwa studio na ngai nde topa na mama na mwana ngai. Je pense que bandeko boza kolanda biso ndeko boza komona komona ni chiffre na bosani Cynthia azali invalide atekaka bapapier mouchoir na ye nde baimage boza komona toza occasion ya komona ye nzambe ameti ato a cœur ya kosala émission na ye to bamwa historique na ye na mwa ta moki oyo tozwaki ye to bahistorique je pense boyuti kolanda ça fait trop mal ya komona une invalide ya kompesa na mombongo na ye ezalaka mpasi je sens ke bato bazala na mitema ya baza kolanda biso baprojet na yo ezalaka nini peut-être ndenge ozoteka mombongo yango osalaka nango nini d'abord? Bon baprojet na ngai tel que boye apa nde naoteka koza mosa boye naza diplômé na commercial et administratif. Na ministre mpe nazocontinue naosala gestion management. Otosala gestion management? Oui. Wana na école? naosala wana omnia omnibus oyo eza na sayo kote ya ICSM. naosala ngo naza na deuxième année. Donc na mbongo oyo ya papier mouchoir kaka to mutu mafutelaka yo? Bon na wana nde eza na ONG moko ezosoutenir ngai. Donc tolobake ya kolia na yo na makambo nyonso osalaka nyonso mpona ofaire vivre vie na yo na papier mouchoir oyo nyonso edépendre kaka na papier mouchoir oyo so nateki te tolia te nombre de jour naosala ndoke naodima te nombre de jour ya nzambe. soki eza mpe kende oza malade donc so naza malade nga moko na kisi ozo eza te nde eza bwene hôpital nakotaka te mpo naa na mbongo osisa ya osefishi te eza mwana belinga na deboyaka baibikepuka bongo keso gande ya malade mpo naa na makoki ya hôpital te nozwa so ya nga moko ezala mwana ezala mama to ndeni bon nde naza bwene eza malade me naoseforce kaka so omelika ibikapu na ntongo force oke classe force ntongo nde tomaka bongo mpo banda 8 heures ti toma 15 heures 16 heures so tomika bongo naza oblige nakota fap mpo lobi nazala na transport mpo lobi nazala kolia mpo nazwa mpe mwa quelque chose andaka bato nazovanda. apesainga mpasi mwa mpe na continue soutenir émission eza te esainga mpena mpasi koma mpona continue émission oyo. Et alors, lelo docteur baloba nini to déclara yo invalide pour toute une vie ou peut-être baloba ke to ba traiter pe yo ozonga normal kwa biso to tamu. Bon, naona
eza na docteur moko te adeklare likolo ya malade nanga parce que nakotela mpe bahôpital te ozomona nakoba nini bandaka nakota kine azala mwana mokie en plus mpe nakata na kokata po moko ezala te mpo docteur koma kosilika ozomona mbongo ezalaka te donc nakotela hôpital te nde bato mosusu azalaki te bolande peut-être esimbi te non mbongo ezalaki te olandelandelao mbongo. En tout cas, s'il vous plaît, nous avons déjà au cadre de l'émission, on a qui passe dans le thème, on a qui passe qui m'a pris en Cynthia, c'est ça, moi, la mention, à votre histoire, alors c'est de briller, côté de la terrasse, côté de l'Angela, côté de mouchoir, pour na vie Sylvie, naïe, Betania, Afutanda, pour nous, maman, naïe, ça fait pas mal, mibali, mouchoir, Saint-Taka, Bassi, dans Saint-Taka, on a été toujours invalide. Oui, mais on est toujours. Violaka yo to neni. Ya violaka ngaite. Alingaka nde boninde zalaka. Leto na yoko malazemi. Albinto longa lazemi ndenga boya na ngala. Ndaki nya boya. Boya. Bon, je pense que bateau balandi biso peut-être mutu mo akopi toute la question tant que ça peut se moter. Tant que ça loba a tout nos questions. Bako on a un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est ah si pourquoi peut ça tant tout ça côté ta question à Pamba, tant tout ça côté ta moti. Non, on a 089 plus 243 89 77 37 602. Bandelango plus 243 89 77 37 602. Ok. Et là, sur WhatsApp, je pense. Oui, c'est WhatsApp. Vous tapez sur Facebook. Oui. Ah, Facebook, nous avons comment? Ikamba, la comment Cynthia, Ikamba, Cynthia. Ah, Cynthia, Ikamba, Cynthia. Oui. Ah, voilà. Merci beaucoup. Parce que dans mon optique, on a un message au PESA dans le monde entier. Dans le surtout na ba mibali oyo a monument invalide, a porté invalide na botisi a pas kimie ou peut-être pas mbalo baza mon moto sa sakaina pa sundolier message to pesa surtout bato alanda yo bon message na pesa na ba mbalo surtout ba ninga ko sala na ba personne bebe handicap bon personne bebe handicap aza jouer te aza lokola mwasi nyonso akoka aza na nyonso kozala handicap elebi te ke ekoma donc mwasi akoma jouer ya na mobali nyonso ayebi ke te kuna na akende na asa boye na boye na te teke nga na ngai mobali mpo eke wana eza escroquerie na elenge azolaisanga ke bolingo mais en réalité ezalaki bolingo te ayaki na exploite quelque chose kasi na nga siko nde nazangaki koyeba mais bandeko boyebi ke bosalela yango batika kosala bongo parce que ezoporte mpe bamalédiction nga to na nyonga boye na motema na nga naolela butu mpe moi bien sûr mwana wana azosonga mais eza libaku parce que tande nanyokama boye nazonyokama butu moi so mwana na beli nga moko mpo naza mpo nasala partout le moyen naluka mbongo so naa nango te mais yango nasili na bandeko mbai botika kosakana na respect ya biso bapersone bapeka handicap eza mabe makasi bomizwa na place na biso soki oza mwasi bazala bongo ndenge oyo koyoka nde biso mpe toyokaka eza mpe ya choquante makasi. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Yami bayi na kobakisa message to pesa bandeko balandi biso mutu musu peut-être a tout ça minango na maloba yo koloba message to pesa bato balandi biso na lisolo oyo. Bon message na opesa na moto azaki aza touché so asepeli asunga ngai parce que nazosufuru vraiment naumeli vraiment na kopo oyo naumeli na kopo na nzoto na ngai se ebaye kotambola boye imagine bana kota na kopo ya promotion banda kotambola koyeluka bakile okanga sui na bawenze baju mosusu ozwi client baju mosusu plaisir moi oyoka na obete une semaine obimaka me ozwa client te mais nasala nka nde bato mosusu okopesa propose te
malamu oti ateli ukoteka bwe bandana mpesa tena pe mtawa bonde akuma ke papa ya suri doktor betu oje loko te bombe na mpesa tena pe mtawa ke mtasombi na zana science ke neke oteka so mtasepeli aide ngai aide nga sot na msala weze ke mwana mwanke ekozwa na niveau maele na zana ngo sot la moi finance po aide nga la tata moi bloko activité commerciale que n'a pas de place molé que n'a tambola pour voilà message de qui en tout cas bande ko bolandi biso etali kuma passe na motema ngaza commentaire au salati allo mignon Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. J'espère que Bolandi émission. Dès qu'on a essayé de nous bandeli. Tout le monde a une décoration te proposer à PSB temps naïe. Il y a que ça la émission. Mon côté tourna qui on a ok pas si mine dans mon thème. Nous avons pas si ma casse. Nazali na mingi au pesa été. Mais on a pesa qui est. Ezali ka lo sambo na nzambe. Vidéo na nga oyo ekoma esika bandeko bazali. Et tout à bango basunga ndeko oyo parce que nga déjà na sali première pas et puis tant aussi ça qui émission nazali ne loko PCT mais na kotia le boko na poche na le bité le quoi na tikali na moi un franc oyo salaka le quoi na sombi na somba ki moi quelque papier mouchoir wana apesa ngalité to tiki yaki ndete bani ko filmer sous na musika ndenga zotambusa biloko na ye. Donc yom to tuti samindeka na lobaki. Le numéro qui est là. Na tie numéro na pour na tina parce que belepe ba loba tonton migra. Toko zwa indengeni. Ah tonton migra. Ah. Mais okolia mbongo so to tindeli mbongo aide mo boy pa na yo tamso ko komate. Ya mona lobaki na ko tia numéro na ye. Il faut na posa contact na ye. Numéro ezawa na bomoni bobengi ye moko bokosola na azape na WhatsApp na ye to sunga ndeko soki yo moniki oza na posa aide na yo to l'accès na télévision rien n'empêche équipe ya chez Malunzi Migra Studio ainsi que Urgence Télévision des chaînes YouTube ya votre tonton rien n'empêche to kozwa toke na caméra to pesi biloko na ye obino bo tindela ye to sali vidéo to ko tsango pe na YouTube surtout so bo sepia to tsana vidéo et osala malamu mingi po batu ba ya pena na secours ya ndeko parce que bomoni état na ye alobi nyonso o na ko répétango lisusu te parce que ça fait trop mal so boza na posa ko aider ndeko bomi tungisa te. Donc comme il y a la souka l'émission na biso, j'ai beaucoup aimé parce que lelo tout ça qui tout ça la moi me pousser par rapport à l'émission auto ça mais le chef de famille par force le qui a Enosia Malunzi le qui a Enis Mpemba Tantine mwana ya Grâce Malunzi Granon Ginamo le chef de famille par force maman Minata Tulomba Tala Grano yo, Grano Yarano, Grano outil classe. À Koti, Grano, viens saluer la famille Libota. Ah, les autres saluent mes soeurs, télé. Eh, Grano Ginama. Bon, bon, chef de famille par force. Yeah, yo. Donc, Grano Ginama, outil classe. Ça, tu salues les gens là-bas. Allez, dis bonjour la famille Libota. Bonjour la famille Libota. Bonjour les Abakouk. Bonjour les Abakou. Voilà, Granon Ginamao, yo à outil classe. Donc, mets-toi là-bas. Je vais clôturer l'émission. Donc, la personne va monter pour mon Granon Ginamao, voilà. Gisèle Makaya Ndofula, grand sœur propre ya Aga, Yannick Ngombo, Carmel Munga, Igor Kiala, Grace Malunzi, Maman Malunzi, Papi Fernando,
Kano Malunzi Muzi, Magui, Maman Minata Tulomba, la maman chérie à moi si, bino nyonso famille Libota, oyo bolandaka votre tonton, numéro, oh Izawana c'est mon numéro, aux appels na posa, babanda ko dédicacer yo, nde totanga pe bakomba baninga, rien n'empêche komelanga surtout, si vous abonnez au tala nga trop lelo, YouTube et commission mutata la trop. Et quand il y a des choses que non, n'est-ce maman Minata Tulomba Bimaka. Et puis il y a une abonnée aussi, la combo ya Gisèle comme ça. Mais le web Bimaka lien combo et banate na sengi na yo tindelanga combo na yo pona banda ko dédicacer yo ba balete wanoza abonné fidèle. À ta liste bim le quoi liste registre d'appel et l'autre ko empêcher ngate pour que natanga combo na yo. Je vous aime beaucoup. Bilonyon Sobaye Bolandaka. Chez Malunzi Miga Studio. Allez aussi na Urgence Télévision. Et Skani Bokuta. Toujours votre tonton de Nassel Abino Sala. Malgré tout, chez Malunzi Miga Studio, sur toute cette vidéo, Moussous Bolin Kota la té, Bino Bolingara, Maman Belvin Abino. Je comprends que Bolingara Belvin Abino Nini. Mais pour accompagner Pébiso pour que tu gagnes moi quelque chose. Mais monsieur Zangatina, mais monsieur Yako Yao Belvia Salibo. Aussi la Koutoubou, Bota la Kati. Bota la Kanabinoti. Parce que ça ne vous apporte absolument rien. Yakande, commissaire artiste dans le bon, ça la comparaison. Tindika film artiste vers l'avant, quoi la critique. Et puis, Bino Batou. Artiste et comédien, bazo benga yo na émission. Question to botunaka. Tokolobela nini? Ezala te koye pour piquer baninga, pour ba di n'importe quoi. Ezo ko apporter nango eloko te na communauté. Yango wana l'émission lelo ezo tala ma lisusuté. Ora o ezali nango liboso lelo ezali lisusuté. Et comme monsieur Taliboy 800 vies. Mais 800 vies yango pe otabo ya lokuta. Et talamité muta talika cliquer ah nyonso si to loba ko finga to fingi nyonso finalement to continue tiwa. Je vous aime beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve au prochain numéro. Bye.